Deshodena TV pona koyoka bansango sango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango ya Europa ye basango ya mokili mobimba Deshodena TV pona koyoka bansango basango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango ya Europa ye basango ya mokili mobimba. Bonjour, bonsoir, Balandignon, soit Deshodena TV. Merci, Nabao Balandi Deshodena TV. Ce que Ngamba Albosso, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne Deshodena TV, autant la réalité. Tu es na sujet moko tolo belango ensemble. Maman nabiso a bengi na Deshodena TV. Maman lobi des choses, soit sujet nanga tia bandeko ba pesanga conseil. Quel est le problème? Maman lobi boué Desho na utaki Kinshasa na ye na Londres. Na Londres na yaki pa ya mama leki na ngai. Tant maman komi na Londres pa mama leki na ye, bayamba ki ye bien bavandaki ensemble. Maman boaka ki ngunda na ye na Londres, ngunda e simba ki te, ça veut dire masolo e kufaki. Maman lobi Desho na zwa ki ba difficulté e belé surtout tant ngunda na nge kufi. Mais esika maman kitaki pa mama leki na ye na Londres, mobali ya mama leki na ye akomi koluka ye makangu na kati ya ndako. Mama na biso kolo lisolo alobi boye. Desho ezalaki soki mama leki ake musala, mobali na ye na sima akomi koya kolandanga. Franchement Desho nandimaki yango te parce que mama leki nanga aza mama nanga. Mobali na ye aza papa nanga. Alors, nandimaki te na kendo sala buzoba wana na papa nanga na kati ya ndako. Mama na biso kolo lisolo aboyaki buzoba wana na mobali ya mama leki na ye. Mais au moins, omoni ndenge ezalaka oyembo kasika bayambi yo na poto, bablo msoko yebisa mama leki na yo, soki mama leki a comprendre mal, yo moko tombe na erreur. Maman au moins a gardaki kaka secret pour ne pas baloba ke tala mwana bango utaki Kinshasa ye, aye ko bebisa libala mama leki na ye na Londres. Or, mingi ezalaka mibali, soki ka leki a mwasi aye na ndako, yo kolukaka ko swa leki a mwasi na yo. C'est ça. Mingi ba problème o eza mibali eza ba papa. Soki kaka mwana ya mwasi na yo ya mwasi akola aye na ndako, otali kaka kumfundu, otali kaka mipende fini, okoluka kaka oswa mwana ya mwasi na yo. Sauf ce n'est pas tous les hommes, ce n'est pas tous les papas. Tant que tolobaka il faut ko chaka exception, mais ba papa ya modèle tozolobela baza ebele surtout na bamboka poto. Bref, maman na biso alobi des choses proposition na inga na ndima ki angote même. Mene loko ni papa wana sali. Papa intoxiqué mwasi na ye na ndako. A intoxiqué maman leki na ye, abandi ko kosela ndeko mwasi makambu. Pourquoi? Parce que ayela ki ba proposition ki makangu mwana mwasi aboyaki. Oyebi mibali ndenge bazalaka. Mobali so aluki o makangu boyi. Faut koselo makambu na ndeko no a mwasi. Po azobanga yo soko lobi liboso ya bimi na poisa. Vrai ou faux? Ba mama ba yebi, ba papa pe to yebi. Nga pe ndenge na vandi awa, na yebi po nga pe na za papa. Donc moi etoko sana ezate voilà. A intoxiqué mwasi na ye contre mwana na ye, ba ye koyokana na mama leki, na mobali ba yokani ba bengani mama na biso na ndako. Mama lobi des choses tant ba bengani nga na ndako. Nazaki na mama leki na nga mobo azai kovanda na lead. Bande ko Londres ba yebi lead esike ezali. Daza pe kaka famille élargie na côté ya maman. To banda pe ko sola na ye batangu na yaka Londres. Et Dédé, maman zalaki na frère moko ba yebana ki na ye depuis Kinshasa banda osambela église moko depuis Kinshasa. Tant maman koma ki na Londres, ba banda ko sola pe na frère wana ba yebana ka na ye depuis Kinshasa, frère wana za na Belgique. Ba banda ko sola na ba réseaux sociaux, frère wana na Belgique abanda ko lula maman na biso que non, yo ebikaka depuis na yebaka ona Kinshasa, yo ebika mibali ndenge bazalaka. Na lingaka yo boena boeme mama lobi frère oya bandaye ko solisanga depuis naza na Londres tant on a kitina nous pas mama leki na biso abandaye ko proposer nga bolingo menga na lingaki frère wana te pour frère wana ko tala eno na aspect physique aza kitoko te, ça veut dire papa aza na beauté ya kimobali te moko boye yaya to lo bana moko to mobe mobali pe faut reflecter ka beauté mobali faut reflecter beauté à mobali. Au télémi pena boy mama abi oui, au pena souhaite bimina e tokos, vrai ou faux? Yo ebi moi ambiance à émission et ça la biso bien. Maman lobi na sepela ki na frère oyote par rapport à aspect physique na ye, na sepela yi na ngote.
na mona yi penda za mobali o ngana to ko lingana te ma banda ko déranger nga depuis na yaka Londres mais na ndimaka te tant maman eko koma na ba difficulté ba bengani na Londres aye ko landa maman leki na ye mususu ya famille élargie toujours ya maman na bango na ville à Lud ndenge na lobi maman eko kende Lid tant maman eko koma na Lid mutabenga ki na Lid a compliqué ye akimiye maman zalaki na équation ayeba ki isusu eloko ya kosala te à partir ya awa maman eko benga garçon oyo atungisaka ye depuis kala oyo ya faux face wana maman eko benga garçon oyo atungisaka ye depuis Belgique garçon oyo ya boya ki alobi ki azelongi mabe ba okai ko lingana te ya sepela ki na sens ki mobilité na été maman lobi des choses du fait que nazali na suka mukanda e baby na Londres côté na yaki ba yambinga ba benganinga na ye na Lid na landaki maman leki nanga mususu a compliqué nga a sundolinga nazalaki neloko kosala te na tikala yi kaka boye sel mutu na koma eko penser na ye kaka garçon oya Belgique oya banda eko benga nga po ye déjà na Belgique azaki pe asi avandisa masolo aza déjà na mukanda na ye donc aza posé vie et vanda mengana linga ki était mais tant na eko koma entre le clou et le marteau na yeba kelo kwa kusala te na meki ko consulter ba camarade nanga musu ya kotuna bango conseil ba camarade balobi na minute oyo za na choix te landaka ka jowana ya Belgique oya lingaka o mingi kende bokumbela na ye idéologie yango wana mama eko sola toujours na mobile ni wana ya Belgique ndenga lingaka bazali na mwasi na mobile te mais alingaka mama boyaka mama eko monisa ba réalité aza nango papa ya Belgique alobi pa nanga problème ezate yaka na yo na yebisaka o depuis kala yonde o trenaka mama longwe na Londres Belgique akomi na Belgique bakuta na mobile wana babandi ko kumbela ensemble na kati ko kumbela baye ko sala cohabitation légale bande kwa Belgique bayebi cohabitation légale biso tout peto yebi cohabitation légale basali cohabitation légale babandi ko vivre na mama na biso kolo lisolo bazo vivre na kati libala quel est le problème na libala oyo yakendai kokuta makambo ebandi awa fungola matoi mama oyo kandenge makambo ezo salama na mabala mama lobi des show na komaka na Belgique ezaka na mkomo na banda otambola na kekuta na garçon monto kutana na nzela bogar ya garçon ça veut dire otali penda garçon toko sa garçon ba garçon penda o mama lobaki ke ba critère na nga penda nde bangoyo mama akoya kindeke basololi na garçon na mama akoyi ndeke balingani bapesani ba numéro ba téléphone bakabwani batikala kosola na téléphone en même temps maman mwasi ya libala des shows d'Enar TV ni pour ni contre rouge comme rouge noir comme noir voilà notre ambition sur des shows d'Enar TV des shows d'Enar TV au centre yaya et que ça la bien to lobeli likamuna katikati bino nde bokatango na nzela ya ba commentaire nga nazo pesa ka lisolo mama kwa indeke nazongeli lisusu mama kwa indeke akutani na bogar des shows yoka ba bogar nde ba bo mama solo mama akutani na bogar to continuer sujet to koseka sima mama akutani na bogar akoyi ndeke balingani na bogar nde na oti koloba balingani na bogar bapesani ba numéro tandis que ya ekolanda na Belgique et bungu tulu mama azaka na posa na été mais compte tenu ya ba réalité à poto ba mingi bakuta na ba réalité otolo ba ebele bazala bisiko esengela bazala te dû ya ba réalité otozolobela c'est vrai ça ce sont des réalités vraies réalité à poto nde yango na oyebisa yo mama akota libala ba vivraka en même temps alingani na bogar bazo vivre maman lobi des shows to bandi ko vivre na mobali problème nini mama ke kuta na ona kati libala mama lobi boy mobali wana asambela kaza frère ba ayebane depuis Kinshasa mes frères pe ba comportement très difficile ça c'est un maman bakisi lobi boy frère likambo jardin d'Éden to yende awa to za na base ali solo jardin d'Éden maman lobi ke mobali nanga aswaka lokola soso problème ezalaki mobali nazalaki na ye mobali azana faiblesse sexuelle toza awa ndi côté problème ebandi landasko na lisolo o comprendre pourquoi libalo ezokendo suka mabe mama lobi boye des choses tozalaka na mobali na ndako mobali nanga swaka lokola soso nalingi comprendre bien
toke nango toujours na ba terme ya des shows Denar TV ba koloba comprendre bana ba yeba te mobali azo soit lokola soso or mobali faut soit lokola libata yokana peso lisolo moko tant tozo kola to bana mike tozali na libata moko bandaki ko vivre na lupango côté tozalaki libata wana libata mususu azo pese maki libata mobali opesa libata ya mwasi maki tant libata mobali alandi libata mwasi oyebi ndenge mabata basalaka afini libata bana bayembango il y a des choses libata moko azoboma libata na bino libanda ne yambangu boye mais oboma ete aopesa ye maki na peso exemple wana po koma kote ni nengna loba tozongi sko na sujet oyebi sko soso ndenge apesa soso a mwasi maki ya pesa aka tatang esili maki ekoti nango mais libata po apesa libata mwasi maki mais yo kanisa oboma libata no mwasi aboma ete aopesa maki bana bayambangu ya des choix bazoboma libata na libata mususu na bimamba on atala bwe aoboma libata te aopesa maki tozonga na sujet siko pour comprendre kote to okende mama lobi boy mobali nanga na ndako azo soit lokola soso c'est-à-dire mobali ya mataka tatan yoka papa soza na ba problème abwe oui mo bwe nzoto peso ekoli eza normal eza nature ya nzoto nzoto ezo dépendre selon âge pour que na ba réaction nango mususu na ba certain âge ba bloko wana eza résulté na nzoto c'est normal mais ce qui est commis exagéré il faut voir les médecins ou soit au sali ba révision moteur na ba bloko na biso bokoko batanga wisi ba mama ba yebi ya révision moteur eza très important salaka révision moteur eza important ba papa nazoloba faut révision moteur pour problème ele kana foyer o eza ki problème ya moteur a papa ezo tourner bien te maman lobi mobile nanga zala ki soki to continuer na jardin d'Éden 5 secondes des ebele 5 secondes des ebele à CDC tiens maman lobi des choses nga jamais na koma penda na deuxième ciel ndenge baninga bazala kazana mobile ne na jardin d'Éden mobile ya memi mwasi na deuxième ciel nga deuxième ciel na koma raté nga ata na première ciel mobile nanga komisa ngate mobile souhaite ozane na mbeto 5 secondes à silisi et soka silisi ndengwana boko ya komona na après 2 semaines nda okisuko ya kolanda ngo pe faut kende ko simba ya kosimba ça dit mobile moteur ekufa. Premier problème bazaki nango awa. Deuxième problème, maman lobi bo ete chaud, mobali azaki soki to sali na bolingo. Tango akotikela nga miliki. Oyebi miliki lo na oloba po biloko wana moeto ke nango poisa ezate. Soki bauti na bolingo na mobali. Tango mobali akotikele miliki. Miliki ya mobali soki etikali mama na nzoto. Mama ko bando sala ba gaz moko impossible. Des choses makambo ebele na mabala. Ngape na o comprendre mambe belé biso tout o comprendre yango to bi benga des choses Denar TV pesa ba sujet ya bien o e komelu e komela ba misusu te makambo oneti ya boyenga na yebi yango te na yoki yango sikoyo yo po okoza lo yebi yango to yoki sikoyo ou bien yo okoza lo yebi yango po yo monango mais biso to mona te mbali boso na yo kama boy mama lo biso ki ba bimina mobali na ye basali bolingo mama obando sala ba gaz moko ya blague te ba gaz wana ezouta par rapport ya miliki ya mobali soka pesi yango mwasi oyebi eloko na oloba soka pesi miliki na epa ya mwasi miliki wana ezo provoquer mama libumu passe mama kosala ba gaz moko impossible oyebi tant mama azoyeb sanga na vandi na bi c'est que ba couple belé ba problème ezali biso nde toyeba raté to mona aka mwasi na mobali ba kabwani mais des fois toyeba raté ba kabwani pona nini ndako la la raté mo oyeba eska ma etangaka ezate yoka ba problème aboy. Maman lobi des choses, mobile nanga azana faiblesse sexuelle, mobile nanga moteur et ça la raté. Maman lobi ozana ba douleur moko na ventre basi ozomona penda très douloureux, ba douleur moko impossible, gaz impossible. Maman lobi e bandai ko permettre te to concevoir. Moi to zwa mwana ezalaki te po mobile azaki déjà na problème à santé. Au moni ba piste nyonso na pesi yo pour comprendre que te ok chité. Maman lobi na suka nango atuna mobile mais pourquoi ezozala bo epi depuis na landaki yo na nani na Belgique depuis 2011 te ko sala nani cohabitation légale na 2012 depuis tout ce temps là mwana azomona na te est-ce que toki komona médecin te mobile ebisi mwasi na yo kendo mona médecin batala yo peut-être problème eza pa na yo maman lobi des choses na kendo mona médecin batalanga ngana nzoto na ngana za na problème te. Parce que ngata on a Londres on a 26 ans.
na 26 ans nazalaki nanu bien oui na mwana mwasi me nayebaki ke nga na vie na nga nakenda ni gauche ya mabe ya kolongola zemi to nini na nini nasala te bien ke mama alobi nazalaki mwana mwasi mama ake na hôpital docteur atali mama abi mama na nzoto no eloko eza te babiloko nyonso ya nzoto eza bien mais zo ba produit oyo melaka po et a stimuler yo peut-être et que neko sala ke mwana kota rapidement mama ya yebisi mobali d'accord nga na moni médecin et que ça la bien yo pe ke ndo mona médecin ba yebisa yo qu'est-ce qui se passe na santé na yo et luka solution po tozwa mwana papa lobi te nga na kokende te nzambe akosala ya toza lisusu awa na lobi ba kongolo yebi ke to comprendre nzambe mabe nzambe akosala ata bible yango moko lobi ke mibikisa ponga nzambe na bikisa yo moko ifo mibikisa sala première pa nzambe ya kosalela yo kovanda sur place obi nzambe akosala liloba oyo ba congolais tozoteya na bible toteya yango mabe ba congolais to décortiquer bible mabe c'est ça les problèmes. C'est ça le problème. Papa lobi nzamba kosala tandis que zaki problème nzamba kosala te kende komona ba docteur wana nzamba pesi bango intelligence ya komona nini ezotungisa yo po babikisa yo. C'est ça. Yo kasi nzamba sala kandeni. Nzamba sala kana kati ya batu. Nzamba kosala boete yo vandi bozo zela nzamba sala oui. Il y a des miracles instantanés to boite. Mais il y a certaines choses où eza nango ezosenga miracle instantané te ou spirituel ezosenga yo kende nde hôpital. Tika kokosela nzambe makambo. Papa na biso alobi nzambe akosala. Zela na beto yo lisolo mususu awa rapidement. Oyebi ba congolais awa corona uti koya. Ba congolais ba pesi des milliers et des milliers de prophéties. Mais na kata ba prophétie nyonso ba congolais ba pesi ata mon côté kokisami ya to banga nzambe. To tika kosaka na nzambe peuple congolais. Ba congolais mikolo nyonso tozwaki ba audio awa na téléphone ko pema te osoko partager te et komi lisumu na boni na partager te koma lisumu na nga ba prophétie lokuta ba audio na bino bo partager mokili chaque jour na coronavirus to azao to bandoza na ba prophétie ba congolais chaque jour to koza na ba dizaines de prophéties congolaises congolais ya to changer to banga nzambe siko ba prophétie na bino nyonso bo pesa ki na corona eke wapi nil part ba pasteur congolais nyonso mbangu ba musu batika ka ba compte bancaire ba tshela ba ngombongo ya bo rêver so moni corona nzambe pa linga kezala ka bo po abimisa makamsu na sima corona lelo toza wapi ba prophétie nyonso bo pesa ki Congo balobaki corona esila na avril soki na avril soki mai toleki déjà avril tozo kota siko mais zokendo si la corona sili ya to banga nzambe to tiko saka na nzambe botika biloko wana bosa ba congolais to tika biloko wana to sala bandiko o sala bien te tozonga na sujet na ingaka na expliquer ba congolais to banga nzambe te papa lobi nzambe akosala d'accord bavani na mwasi na ndako na bataona ba ovana na mwasi na ndako mama abandaka kokendo bima na mobali na o na ebisaki okebayaka kokutana o ba pesa na nani ba numéro téléphone bogar wana ba vivra toujours na mama mais bogar wana na époque azaki na ba foyer mama nde bando vivre na bogar wana aeko tomber enceinte ya bogar o ba kutana na mama ka nde na episo ba pesa na numéro mama akweya ka ndeke mama akweyi enceinte mama azui sainte ya bogar wana libanda mama ayebisa mobali na ye na ndaku te ayebisa bogar a foyer ke non ndenge naza déjà na zemi bogar alobi yo komo okozwa zemi nanga tandis que yo za mwasi ya libala ekosimba te po oza na zemi nanga ekoluka ba problème mama tango ayokaki ndenge bogar alobaki ndenge wana mama se méfier na bogar akibi bogar po mama monaki déjà zemi akolongola zemi te tant que alongola na zemi te mama préféraki abomba mwana mais na ndako libala mama pe ayebisa mobali na eteke aza na zemi mobali na ndako libala ayebi te mwasi aza na zemi bogar na libanda lobi nga na kondima zemi na yo te poza mwasi ya libala toza wana mama bomba zemi na ye na nzoto zemi ezokola zemi yaki kokoma peu près na ba 3 mois mama ezali na moko mosusu ake convention moko ezali na Belgique ake convention moko ezali na Bruxelles tango akendaki convention mobali aye kozonga na sima kuti mwasi te atuni oza wapi ayesi non naza na convention oyo nayebisaki oyo na kokende mobali abi yo ke convention ya église mosusu tandis que pas na biso moko pe convention ekozala par conséquent tikala kaka kuna na convention wana koya lisusu te bref mama convention esilaki mama tanga zongi na ndako
Papa oyo asimba mwasi na ya beta mwasi lukutu na ndenga mukete. Papa beta mwasi na ye na retour à convocation à vimbisi elongi. Bref, ba policier ba kwei. Ba ye kotala na ndako problème ni ezoleka mobali azo beta mwasi. Ba kaboli bango. Batali eta mwasi azali na ngwe elongi ezali ya kovimba. Balobi na mama to benga na mobali yo tika na ndako to yo obima. Maman lobi te, ça sert à rien bo benga na ye parce que ndako oya ye a déclaré ngona kombo na ndako eza na identité na ngate mieux bo longolanga awa bo kendo tchanga na ba femme bâti. Ba maman Belgique ba yebi ba association na bango, je crois bande ko Europe ba yebi ba association oyo. Maman lobi bo ke tchanga na ba femme bâti, ba policier ba lobi lokwa toza butu moyeto memo na ba femme battu ezati. Mieux ozala awa lobi to ya kolukelo ba solution maman habité naza na esika na okokela la temporairement en attendant bolukelanga solution ya kolongolanga awa. Ba policier ba mema maman premièrement na hôpital, ba kesa la maman ba examen par rapport ya ndenge mobali ya betaki le kutu elonge vimbaki. Ba médecin batali ba moni que maman za déjà grosse, maman za déjà na grossesse il y a 3 mois. Babi maman loko elongeza ya kovimba, to ngai toko tso na scanner. Moi yokota na scanner ezate tant que oza déjà na zemi 3 mois. Baseli maman ba traitement ba komeleka ba kiss, maman longo wana ba policier ba jue ba ketike côté moko lobai ba kendo tike pa ya maman ya camarade na ye na Belgique ba yebana ki déjà. Maman ke vanda pa camarade ya maman na ye, maman vanda kawana du fait que maman zaki mutaba tension e comment ko menacer zemi ko koma na 7 mois. Pendant tout ce temps maman bande ko sala ba démarche ya femme bâti pour ba lukaneni ba ko placer quelque part. Zemi ko pesa complication na 7 mois maman zali na problème à tension. Maman lobi des choses na ba problème nazala ki nango. Na zemi ko compliqué, tension mati bake na maman na hôpital, maman zalaki à convalescence. Ba yebisaki maman bo signer papier ndenge ozoke na état o oza nango signer papier. Soki to moni que tension zo continuer komata. Moi na libumwaza bien mais yondo oza en danger. Soki tension ne continue komata jusqu'à demain tozo bimisa mwana par césarienne. Maman signa ki ba papier du fait que maman zalaki en état de convalescence. Tension mataki maman perdaki connaissance, ba bimisa ki mwana na libumu bache na couveuse. Mwana zo continue kokola na couveuse maman la mukaki ayoki bien. Or, tant maman zalaki a convalescence, ba benga ki papa ya mwana. Maman oya banda ko kengela ye na ndako kote maman akimelaka. Ba yebisaki toza na besoin ya papa mwana aya ko signer ba document po ekinde na la mairie basala ba dossier de naissance ya mwana. Maman oya banda ko kengela maman na hôpital du fait que maman akimelaka pa na ye yenda zaki lokola responsable ya maman na hôpital. A bengi mobali na ye na ndako mwasi no aboti aza na hôpital. À l'heure actuelle bazo senga papa aya ko signer mikanda. Papa wana ye a signé mikanda ya mwana ba docteur ba ju ba PC ba formulaire makambutu kende na l'état na la mairie kendo signé ba document de naissance ya mwana. Maman eko la mukana se a convalescence ayoki bien a telemi quelques jours après a tuni bon mikanda mwana ezawa maman oya zai ko kengele na hôpital a lobi mobali na yo to benga kiye ayaki kozwa mikanda mwana na hôpital akendaki na ngona la mairie pour kendo sala dossier de naissance ya mwana. Toza wana problème e bandi lisusu awa. Toza wana problème e bandi awa. Maman lobi ye mtazwi mikanda mutabane ko kingela mwana na hôpital ayebaki secrété. Yango abengaki papa wana ya kozwa mikanda mwana signé. Ya yebaki ke ze mikolo nango ye wana. Ok mwana wana za ya papa wana te za mwana mutalibanda. Mais abotami na ndako alibala. Maman lobi des choses. Tant on a yoka ka papa wana déclaré mwana nga mona yebaki ke mobulu ekoti. Po mwana ya déclaré aza mwana na yete. Aza mwana ya bato. Yango même temps on azaki na zemi na bande ko linga te aya kotalanga na linga kite parce que tant on a bimai na ndako ne na bai na ozonga esusute. Mais na minute ba bengi ta ba benga ki nga na yebaki te na zaki nanu ya kolala na lamuka kite. Na zalaki a convalescence ya ke ko signer mikanda. Problème eza wana. A signer mikanda ya mwana ya yete. Bref, mikanda mwana esalami mama eko kene na ndako mwana tikali na couveuse. Mama obi mwana salaki 4 mois na couveuse, ba eko zongsele mwana ko munene mwana komi bien ba mama boyebi ndenge ezala. Mama zongi na maboko ya mama na banda eko vanda na tanda ba lukele place ya ba femme bâti.
Na bata wana abande kolinga te papa wana aya kotala mwana na esika mama azali kovanda. Abi desho na linga kite ya kotala mwana apesa mwana eloko te asombele pe eloko te aya pe kotala mwana te. Metango ya mwana ina empêcha ki ndenge wana na bengana ki aya kotala mwana te ake kofunda na la police. Na la police ba yebisi papa yela biso ba document mwana papa ina ba document mwana ba sali convocation ba tindeli mama. Du fait que ba courrier maman banda ozonga ka na même adresse ya mobile. Ba convoquer maman 3 fois maman monana te ba pesi maman condamnation par défaut. Du fait que 3 fois maman monana quitté na convocation à la police, ba ye kopesa ye condamnation par défaut, ozana obligation ya kotika papa mwana atala mwana na ye, azana droit ya kotala mwana, kopesa ye biloko, tout ça passion alimentaire makambutu en entendant bazwela bino décision. Maman lobi des choses na kokai ko nimango te tant que mwana oyo aza mwana na ye te. Maman eko sala ba manœuvre aluki avocat na ye, ayebisi avocat na ye vérité que mwana aza ya yete, mwana aza ya batu. Voilà pourquoi na boya tala yete apesa ye pe passion alimentaire te. Problème eza wana. Ayebisi avocat papa ya mwana esika aza makambu tout. Avocat sali dossier batindi na l'état, en fait batindi na la police ba notifier papa wana. Mwana ozolanda moi sinon alobi eza mwana na yo te. Alors tu n'as pas droit à kokendo tala mwana on a papa ba pesi ba détail tout. Tu n'as pas droit à kokendo tala mwana selon les détails donnés. Papa na colère wana aboya lobi ya kotika kotala mwana wana te azana droit ya mwana wana tant que mwana wana azaya ye azana kombo na ye akotika mwana wana te jusqu'à l'âge de 18 ans. Maman na biso lobi des choses na zongeli papa kolo mwana les bogards. Na yebisa ye ke non na minute na boti mwana azaya yo ndenge na yebisa ki yo na débit. Ake kokuta les bogards pas longwa déjà na foyer azwa ndako akoma déjà na mwasi na ndako les bogards ayebisi yo za mwasi abatalibala yo ko ya koyebisa nga mamba mwana wana ndenge nini mwana wana za na kombo ya mobile na ona ndako ndeni to kolongola kombo na yeponga na ya kocha kombo na nga mbutu ekoti awa les bogards bref aboyi alobi kende aussi sana mobile na yo na libala omoni côté idiotie abasi ezalaka tango za déjà na engagement na kati ya libala. Mais avant de engagement libanda maman, luka aussi ça oyo zanango. Comment on a un double engagement? Yomoko nanda kwa libala, yomoko kote on a les bogards libanda. Mais na minute les bogards bi ekosimba te, ngape déjà na sina s'engager pour na zela trop temps eleki mulai na minute ozwela ngaka lisolo oboti. Moi nazana komba mobali ozani na ndako tokosuka nango ndenge nini, c'est-à-dire kende yona mobali no bobongisa. Les bogards aboyi. Bref maman lobi les clous et les marteaux alanda ki sous les bogards te asukisa ki yango ndenge wana. Maman baye ko pesa ye place. Maman comment ko vanda pa na ye na mwana. Mais question siko eza na suka nini? Maman alobi boy. Eloko ni ye esengeli asala. Mobali alobi akotika mwana wana te jusqu'à l'âge de 18 ans. Bref, maman azobanga mwana o eza ya yete pe bayebisi ye clair. Mwana eza ya yote. Mais tata atingami ya alobi mwana wana kaka za ya ye. Akoboko la mwana wana jusqu'à l'âge de 18 ans soka komi majeur nde yatika mwana. Yango mama azotuna eloko nini ye esengeli asala. Mwana yebisi mobali ki aza mwana na ete me mobali alingi kotika te. Na minito bazaka eso esika moko te baboyana, mais problème mwana nde ekangisi bango. Papa alobi akotika mwana te, mama alobi na sina yebisaki na la police, na yebisaki avocat nanga, basala dossier bapesa ye déjà. Mwana aza ya yete, mwana wana aza na papa na ye. Papa aboyi pe ko ya kocha identité ne na kati ya mwana. Tolinga toka mwana kati. Mwana o balobi ki aza ya yoti. Yo ko kangama na ye pona nini? Ozomona teke na kati ya risque ya mwana yoki kozala. Bongo soki papa wana asali mwana mabe. Nde kote mama azolobela. Soki asali mwana mabe ekosuka ndenge nini? Po ye asi aboyi me papa alobi lokola ye abengisa ki na Belgique. Apesi ye mikanda parce que moi ça azui pe mikanda sima mobile. Azui papier, azui carte au bazouara na Belgique, soki carte vert, soki rouge, soki nini, na bosani combo. C'est-à-dire, maman azua déjà mikanda tout na sima mobile, a bénéficié papier. Moi na boti ya yete, maman lingi su na mwana te, maman démissionné, maman a komi kobanga. Mais na suka problème ekweleli ya ngwana, maman atuni asala nini. A vous les claviers, pesa biso ba réflexion, pesa commentaire te yo kanini yo kiko yebisa maman, na problème o yo kiko pesa idée nini. Okiko loba na mama nini, okiko loba na papa nini. A vous le clavier car ane na lobi pesa biso ba réflexion na ekosala bien, toleki na annonce. Toleki na annonce rapidement.
Nazana maman na biso 53 ans d'âge, maman zana Paris, maman lingi mobile moko azala un peu intelligent, mobile azala na taille lancée koza mukusete, maman lingi mobile âge 47-60 ans d'âge, so koza intéressé benga des choses de na activité opesio ba coordonner na kuzu. Nazana maman na biso mususu 44 ans d'âge, maman zana France, maman lingi mobile ya bien, responsable, zala déjà na papier na yo, maman lingi plus ou moins maman lingi plus ou moins mobile ya koufela ekosala bien, âge 46-51 ans d'âge, ce que vous a intéressé benga des choses de na TV ekosala bien. Tozana maman na biso mususu 46 ans d'âge, maman zana Londres, maman lingi mobile ya bien responsable ekoza mukusete, ce que vous a intéressé benga des choses de na TV. Nazana maman na biso mususu na Hollande, maman zana Hollande, mère de 4 enfants, maman zana 45 ans d'âge. Maman ligne mobile est bien responsable, et bakumbela nae jusqu'à la fin de leur jour sur terre. Ce qui vous a intéressé, benga des shows de Nar TV. Nazana maman na biso mususu, maman zana 39 ans d'âge, mère de 2 enfants. Maman zana Londres, maman ligne mobile est responsable. Âge limite 51 ans. Ce qui vous a intéressé, benga des shows de Nar TV. Nazana maman na biso mususu zana 33 ans d'âge, maman zana Belgique. Maman lingi mobile moko responsable. Mobile moko ya bien, oya tiaka choko te, soko tiaka choko kobenga te po maman lobili kamba choko. Ambi nyonso azana ambi ya kopesa yo te. Alors soko pakola kambi kobenga te ekosala bien te. Soko za intéressé benga des shows de Nar TV, to kopesa ba coordonnées ya maman na kuzu toza na mapangu ya koteka. Toza na lupango moya ya koteka na place commerciale na Njili quartier 5. Lupango eza 18/20, ce que vous a intéressé benga des choses de Nar TV to pesio ba coordonnées. Nazana lupango mususu na Njili. C'est comment lupango wana eza ba ferme, comment bobenga ngo lupango wana eza ba jardin. Jardin wana eza na liziba ya mbisi na kati, eza pe na ba mapango mususu ya mike basi basali na kati. Lupango wana eza na grandeur ya 40/38, eza vraiment ya munene. Ce que vous a intéressé benga na des choses de Nar TV to pesio ba coordonnées na kuzu. Nazana lupango mususu na Kinkole. Lupango o na Kinkole eza lupango maman na biso bande kotonga na boule ya 2 niveaux, mais maman a komi na problème ya santé, azoteka lupango eza lupango clôturé avec portail, basukisi on na niveau ya ceinture. Référence à lupango ezali na plage côté la police na Kinkole. Lupango eza na grandeur ya 15/20. Ce que vous a intéressé, benga des shows de Nar TV, topesio ba coordonner à lupango na kuzu et permettre yo au tinda famille na Kinshasa pour ba kende kosala inspection, ba pesa yo ba suite nango si c'est bon, boyo kanina kolo nango osomba. Voilà, autre ngato lo ba pona lelo ngwana, soko talinga ba alboso, n'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne des shows de Nar TV ota la réalité, aimez, commentez votre émission et zalaki abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala Bronché, bah émission Zakoya. Ciao.